c'était difficile pour lui. Bote balandiam de GDTV en Futasika, Nzambe apambola bino encore une fois de plus. Ezalinga babino mère Dorcas la grande dame, quand de pe mesana kwa opesa conseil, bande ko na ngai pe opesa bino basango ya makambo koleka na mokili oyo. Lisolo oyo bandeko eleki kaka lobby na France. Bandeko toyebisa bino ke makambo biso toya koloba eza bamambo oyo ezo concerne ba vie ya bato, eza bamambo kozwa vraiment sérieux. Bolimbisa mpola mongongo bandeko, semaine passée tolobelaki makambo oyeba kopréparer voyage, toloba makambo oyeba kopréparer voyage spirituellement. Les amis, tant ozokende Afrique, surtout na betaki sete, en fait partout, hein, mais tant ozokende Afrique, hein, particulièrement na Congo, hein, faut préparer un voyage na molimo, na mosunika te me na molimo. Toyebi so ozo voyager, tozora peine à préparer voyage, oka mutu azo beta azo kota batioko, mutu atiki mandefu surtout batata. Comme ça mola okata bimasika et puis tanga okende sala moi jar. Oka mutu akobandi kobeta bakayu akangisa bambongo po esala mwa bien ntango okende kuna azala quand même na mbongo bino boyebi Afrique akosunga batu non seulement ça mpona ye moko, non seulement ça oka il faut ke koinvestir, faut atonga, il faut asomba azongisa sala matakita, ce qui n'est pas mauvais, c'est une bonne chose, mais en aspect moko bato babosanaka eza ya kobongisa voyage mpe na molimo. Bandeko tata na biso bilili oyo bouti komona to mpo bokomona ezali ya tata na biso moko azalaka na France, aza congolais, amotetela dommage ke kombona ekimi ngai. Bon oyo eza plus important, ezali sango tokopesa awa to mpe lisolo tokobeta. Bandeko tata azalaka na France, akei na ye kaka congé ndenge ezalaka mboka na biso ti mboka bakoko origine na biso touta kuna. En tout cas so outa Congo, outa Kisasa, outa eke on se retrouver un jour ailleurs atolie bambala soki banini soki banini atolali soki na bambeto ndenge nini ata oza na vision. En tout cas surtout so oza moto Congo, République démocratique du Congo oyo papa phénomène Congo démocratie, il faut ka obeta tour na mboka mpo mboka elengi bino boyebi mboka elengi malgré bozoba nango mboka elengi esalaka mwa bien kozonga komona mboka kotala famille esalaka bien. Papa ke congé bandeko nanga, papa ke congé kaka nde tokendaka tozongaka akenda normal abeli te eloko ta azali na sante kitoko, eza te ko azali na baproblème moko soki ya ndenge nini bandosenga batraite na bokoko yango akendaki mpo non. Père azalaki bien, père akenda boye ya mawana ya pasi bandeko na ngai eza ke papa na biso akufeli kuna, akei congé mais azongi su te poto te, a trouvé la mort et il est mort bandeko, akufi na Congo. Toza na baprécision te par rapport à maladie, mais papa akufi to mpe eloko ebomaki papa akufi, soki mpe crise papa akufi bandeko, papa akufi. Moto akendaki congé atiki bana na ye na poto, atiki famille na ye ake Kisasa juste congé, akufi père adaye. Bana balobi nono papa azali français, biso mpe tosi tokoli
toza bana poto toza ba français azalaka a en fait akufeli kuna fo ebembe ezonga basali en sorte que ebembe ezongaka te ebembe ezongi bandeko ebembe ezongi ekomi mokolo akende kokunda bino boyebi ava bakunda ebembe mese esalemaka na cimetière ya Pantin makambo eleki bandeko botuna bato baza zingazinga babetela bino lisolo oyo eleki kaka soki lobi soki ya frontière lobi bandeko ntango sango akoti fai kosala mese bino boyebi bato baparticipa na bamatanga to baebembe na poto awa boyebi comment ça se passe pendant que sango azo kosala misa toyebi cercueil ezalaka liboso wana toyebi soki sango azopambola misa cercueil ezala na kati ya église ça se passe toujours comme ça bandeko image oyo bomoni wana ya liboso totyeli bino bato bazolela na kati ya église bandeko cercueil eza te bakei bazwa cercueil ndenge ezalaka na kati ya corbière bakotisa yango na kati ya église bandeko cercueil eboyi père aboyi abi jamais nga bakundanga te na ozala kaka cercueil eboyi bandeko sango apamboli mese bino boyebi ndenge ezalaka fale kobwaka bamai kosala nde mwa bacérémonie tobenga yango cérémonie ndenge sango apambolaka tout ça salaka malheureusement sango azalaki oblige abima libanda ake esalela yango na kati ya motuka ya ebembe ntango basilisi wana bandeko bakei cimetière ntango bakomi na cimetière même histoire même likambo bakomi boye bandeko bazwa ebembe mpo babimisa ebembe na motuka bakende kotia yango na libulu bandeko ebembe boyi père aboyi benda tombola babengi bato makasi basécurité bato bamwa bapake bamaître benda cercueil net père alobi nga nakokundama te parceke nakufi na ngonga na nga te liwa na nga nasepeli te bato nde bato babomi ngai je ne descends pas bandoki mindele bamoni kindoki ya visa mindele bavivre nchoseleri ya solo père abokita bandeko botuna nga nini bakanga cimetière 17h bino mobi cimetière ya poto Sainte Afrique te fo kokanga yango kotya fungola fo kokanga portail bandeko ere kokanga cimetière ekoki sho ezalaki te fale kokanga bandeko bakangi cimetière ebembe tikali na kati ya motuka ebembe tikali na kati ya motuka elali na kati ya corbière bandeko bino boyebi mituka wana eza ya business baluwa yango koluwe toyebi te fallait esala mosala mosusu pa hier je sais toyebi te même jour le jour après toyebi te ndenge ebembe evandi kuna ebokobima bakofuta su mbongo en fait compliqué esali mpasi makambo na mawa na somo na soni bandeko toza baafricain toyebi baréalité oyo ezalaka bino boyebi na baafrike wana bibembe de fois elandaka bato oyoka basali bacérémonie so bamoni moto akufi bamoni yango clair te ekeli wana eza normal te bato nde babomi eta mosusu de fois oyoka bato basalaka bacérémonie ebembe elakisa moto bato basali ye ndenge wana bomonaka ebembe bando etambola ebembe ezokotambola oyoka eke ekangi noko temps boyebi makambo oyo ezalaka na afrique ezalaka papa na biso c'est clair toza baafricain papa akufi liwa ya normal te ya liboso liwa na ye bato bayebi liwa na ye babomi ye koboma il n'est pas content aza na esengo te akufi na ngonga na ye te bisika azali bandeko ana kimia te molimo ne eza na kimia te bandeko yango bomoni aboyi kokota cercueil pardon
sa mabela lingi na ye te. Sikoyo lelo c'était prévu bana na ye basangana bakutana famille esangana bato bazala te bino boyebi makambo ngo ndenge ezala certainement bakoyebisa bango baloba maloba bakoyaka bino bakoyaka kosiplie ebembe ti papa toa bana na yo en tout cas toza na mpasi na motema mpona kokende na yo ndenge eza awa choix eza te parce que eza nzela ya biso nyonso esengeli kaka okende kopema na bisika na yo ya suka po biso mpe totikala na kimia donc eza eloko moko ifo eleka ndenge wana nde certainement akosede parce que ezalaka bongo makambo yango on est africain on est bantou ezalaka bongo et puis au cas où peut-être ça va persister certainement basango bakozala obligé baya kosala bacérémonie baexorcisme baya kosala exorcisme pour négocier avec l'esprit et puis koyeba kokunda mowei bandeko esali mpasi lisolo batalo yenge bino ata bakopesa conseil bomona neti keno les amis, faites très attention, des réalités spirituelles ça existe. Nalobaki on a émission ka semaine passée kala te awa combien de bato baokende Congo bazokende kufela kuna tosalaki émission awa na église ya bonne semence c'est pas pasteur Charles Bameko mission nesali même pas 2 semaines tata wana azoke Congo bapekisi mosali na nzambe ayebisi na omona nzela eza bien te kokende te ona si natindi biloko ok malamu na minute nde tosola tata naza entre ciel et terre biloko yango atindaki kutu atikala ata komona ngo na misu te est-ce que vraiment biloko mokili oyo ya na valeur ya vie to ya pema na bomoi te mbongo kandi balobaka moto alukaka maboko bakati te biso bamosusu bamelamela biso bambongo basalasala biso bamabe tolele esala pasi ma après tout nzambe asonga na bandenge moko bona récupérer parce que maboko ezali te okontinue kosala mosala mwa 10 francs mwa 20 francs ozobomba kosomba kaka sikoyo yo kondima bamettre fin na vie na yo kaka likolo parce que mbongo soki biloko soki nini non. Donc bandeko boveye bosala très attention olingo kende Congo olingo voyager tika voyage na maboko ya nzambe bondela nzambe oyeba soki nzela eza malamu to soki nzambe apesi yo nzela okende c'est très important oya kokende boye sa nzambe oya kokende yo moko oya kokende boye eke koyindela yo kuna tala ebele makambo na TikTok tala batémoignage ebele ndenge mosu alobi mama nga sante ezala so bien te bandaka nakenda Congo nakoma moto bakobela makambo toyebi yango nga nayebi na to perdre vie nanga moko plus ou moins 2 ans passé yango akufi bato poto akala de so azali ti lelo nanga beta ba 30 ou 30 ans ndambo na bapoto ka toka liboso akenda Congo azonga moto akoma moto akobela na kobela jusqu'au point où basala opération batika baentre banini babenga yango nini bamichopo libanda ebino oyo bato mosusu bazala bateti tiando okeba Congo nini na bamichopo ni libanda ata bino moko lelo nde tozosola boye akufa bandeko bobima na basentima na baloyenge yango mona okonseye yo eza important ondimela Yesu. Pourquoi Bible ezoloba soki abateli to azobatela na pamba. Il y a de ces privilèges là, il y a de ces protections là, c'est vrai, Dieu protège tout le monde, Dieu aime tout le monde, mais il y a de ces privilèges là, il y a de ces protections là particulières, il y a de ces faveurs là particulière oyo kaka moto wana nzambe to na Yesu moto bénéficier alobi moko ta kobotola za na loboko na ye quand tu as Jésus et que ça voyage na yo to makambo na yo surtout soki associé nzambe otiki na maboko na ye en tout cas ozala protection ozala guide ozala faveur ozala nyonso mpona yo bato mabe bakoluka basala mabe esimba te pourquoi parce que wasimbo eza nzambe babengi le Dieu des esprits. Tout genou fléchi en son nom milimo nyonso etosaki ebangaki yango ndeko tia tout intérêt ya koyamba Yesu na vie na yo yo okende na église par formalité Yesu alenda na vie na yo relation na yo na nzambe ezala malamu c'est très important parce que ebele baotombe victime ya makambo. Pourquoi nzambe aza te c'est vrai ayebi ke nzambe azali akende na ne mpe ta mosu église mais en tout cas apesa vie ne na Yesu te
Et y a tambolara selon yé non selon Zambé. Faut faire très attention. Aux autres chrétiens mais charnel. Yo tambola molimo te na musune. Yo to sa no Nzambe te to po banga no Nzambe te. Yo sala o motema no sepelaka. S'il faut sepe oningisa nzoto oningisi. S'il faut mela moi omeli. Donc yo vie eza vie na yo eza vie na yo. Or tant on dimela Yesu. To benga ke Seigneur, Seigneur veut dire maître. To koma ko dépendre na ye. Yende mutu faut ebisangani na sala. To pe oyo nga ko sala sengeli honorer to pe sepelisa ye. C'est un peu ça en fait. Bande li solo sali pasi. Papa tiki ba na ye mutazaki bien na famille na ye. Et ba précipité kola ba mamba ba voyage. Ko sala makambo sans volonté en Nzambe. Ba sincère condoléances na libota courage na bango. Nzambe pesa ba makasi a consoler mitema a combler vide oyo passa bango grâce. To comme na biso na suka ba ndeko na ngai. C'était ça pour aujourd'hui. C'était ça pour aujourd'hui les amis. Des bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, à mon nom Balaïsima, merci beaucoup, partagez, commentez. Ceux qui n'ont pas s'abonner, abonnez-toi. C'est ça la diffusion. Merci. Quelqu'un de très grand, très fort. C'était difficile pour lui. C'était quelqu'un de très grand, très fort. C'était difficile pour lui. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo ozali Nzambe, ozali Nzambe. Côté lokola yo Nzambe na ngoya olatike mo vandina bo sotu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe papa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lisi kwana yo tu komine balongi. Zalaki binzo ndokia kolia ngalolenga lingi, mais par son
se métamorphosé. Osimingo sambwe maladie na biso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa mpo nzambe bakristo pase alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko